Capage TV. Capage TV. Numéro ça numéro moko na lola kune pa nzambe. O nzamba zotala ezaka numéro 20. Oh, donc bato yo bapesi bambongo de candidature na présidence bambongo nekei. Il a fallu que tu vas soumettre ma pauvre, ma veuve. Oui. Le 20 décembre, c'est le numéro 20. Oyo, nous avons ça pamboli, mais et là, comme ça, c'est certain, numéro 20, c'est Robimanaye. Mais après Robimanaye, il faut que Satan va troubler. Et aux coin mususu, en tout cas, qui m'est aux alatés. Ok. Qui m'est pensé aux alatés. Batamolili? Oh, batamolili. Donc, on a batamolili, on a batamolili, donc, l'événement est salama et a empêché donc message au pasteur Roland dans la Pesaki. C'est un message vrai réel. Parce que Koki Sama qui nous permettait que salima. Élection est salatée peut on a tout comment donc pour lui que 1 plus 4 sont en boko. Mais pour Nzambe a kokisaka la saka que maloba loba ki na monoko mo sene ezali vrai après après makambo ya kosamba bato asutuka mobali pensa zu bonheur ke poto abandi ko kende par-ci par-là sali pe magasin mutuka azu valeur pe quelque part mais mibali wana ba futa basi wana na monnaie de singe. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service, toujours près de vous. On vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola mafuta na biso pe kitoko ba o balinga monoko na bango comme le quoi moi rose beaucoup ko 6 à 7 soda pour ko bebisa monoko te Rude Beauté a biso oyo omona ke batache moko esali ngai mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko bebisa yo te et ko sala allergique donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté ausala pizza ba produit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta soso pa kuna mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé apakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingani ka na Rude Beauté. Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Pasteur Boni. Oh, vous avez depuis Erninia. Capage, pendant la découverte. Bio herbe cacao no komi fa. Sika boy. Oui. O ebi milo e sala na nzota bala bibali. Na biso na komaki no bati.
place na yango makambo remboka remontada. Ya ko remorquage Si yo penza. j'étais capable mais comment kopianga ça. Pasta ndenge zabo e papa na mibali. Esukolaka barin. Ezongisaka force. Yango na yebaki. Bata diabète ekitaka to ya sucre na kati ya nzoto. Tika. Etrataka biloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona note. Eza na ba traitement ebele et par la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre diminué ka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Ngana melango tonga pokwa. Na uti musala naza nango. Eti biso bata birobo. C'est que vous êtes douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Obatama na kati ya bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout na monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kancho ko mine bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda. Biso bata ba siko to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Kapasha lobia ba douleur. Ya libumwa baba vente ba wapi. Na ba rein. Nyonso. Tika. Circulation sanguine. Nyonso. Bien. Et traiter rapidement ma kilezo circuler ma case bien. Oya koyoka biso trop ba AVC. Yoka makam. Yango des autres traités. Yango base. Livraison pesa partout monde entier. Partout na monde. Oza na Brazza. Ba numéro to okoma. Oza na Irlande, oza na États-Unis. Les fêtes de fin d'année sont spéciales chez Kitunga Market. C'est Noël, saison de joie, de festin et bien sûr des cadeaux en folie. Esengolanga ezali po nazali mama ya ndako. Nazali pe na bandeko na bakomini mosusu. Esengolanga ezali po naza na Kinshasa. Naza pe na bandeko place mosusu na bakomini mosusu. Et puis naza na bafanatique ebele na diaspora. Basepeli kosombela ngai kofrenga yo pe ndeko za na diaspora yo pe ndeko za na commune mosusu Kitunga Market et Elbiso ba promotion nango ya kitoko. Kitunga Extra, nouvelle formule, na $189.9, en tout cas aux 8 000 locaux. Dans un bien biloko. Kitunga XXL, nouvelle formule, na $259.9 au Kozwa. Biloko na edisio, biloko. Kitunga Misuni na Misuni, na $169.9. Combien tu dis ce matin? Bazana Bumbu, Tindela Bango, Kitunga Market. Kitunga Premium dans $149.9 aux 8 000 euros nyonso. Attendez-moi, Kitunga Market, et qu'on se paye ça. Bon, votez si quoi pour la fin de l'année, dans la période de la fête. Votez Kitunga Misuni na Misuni na $165. Ya pamba. Il y a des promotions fin de l'année. Oh, na loba Kitunga Market, il y a un. Profitez de nos packages Kitunga Premium, Kitunga Extra, Kitunga XXL et fêtez Noël et les fêtes de Nouvel An en beauté. Passez vos commandes 24 heures sur 24 et livraison gratuite en 48 heures sur le www.kitungamarket.com ou appelez-nous au plus 243 900 055 540. Lelo Tina ya komitungisa eza lisusu te mpona kotinda biloko na RDC kouta mboka ya bapaya. Banda lelo sala bacourse na yo pe mpona baninga na familove.com. Familove ezali site internet zando na tshombo po ezopesa yo possibilité ya kosomba biloko ya qualité na talo moke. Tozali na plus de 50 000 produits ya qualité nyonso. Biloko sombi ekotindama na mbala moko epai ya baninga na yo en moins de 36 heures. Beta www.familove.com pe pona boutique na yo kobanda esika ozwani. La Familove, soki oponi biloko na yo, sale la carte crédit na yo soit par virement bancaire, soit na application Klarna to pay support banking. Toza disponible na RDC, na Congo Brazzaville, na Gabon, na Cameroun, na Côte d'Ivoire pe na Sénégal. Pour plus d'informations, contactez Service Client Nabiso na plus 49 15 25 99 48 834 to la page Nabiso Facebook Familove.
Family Love, nzela ya mokuse pona kosepelisa bandeko pe baninga. Capage Télévision, merci d'avoir union sur Azolanda Biso, vous êtes partout dans le monde, vous l'ingara Biso en tout cas. Nous avons bien pambola bino, on a maman nion sont responsables, qui dans tika bana na classe, qui dans l'église, mon peu moi deuil, mon peu moi fêtier, mon mariage coutumier, bah robe déjà disponible. Maman Capage a quitté ici, dans moins 10% et réduction pour la fête pour la maman. Vous allez moins relax, vous allez moins bien, vous allez propre, vous t'engagez dans la propre, na bombi pendant tout ton malam. Vraiment, en tout cas, au ligne robe, au béni d'un numéro, au to affichaka, au rosabi, c'est vraiment la mon compte. Vous avez du truc concept Audrey Maingi. Audrey Maingi, on a Sivana Biso, un partenaire nanga. Vous avez bio herbe cacao, tension et kitarayo, vous avez un problème à sucre. En tout cas, ils ont rajeunir, faiblesse sexuelle pour la maman. Pour la papa, pour la maman, ils ont débouché peu la trompe. En tout cas, ils ont activité belle, ils ont ça dans notre ton abisso. Bah si mon moment on a dans notre chango vraiment, dans nos milana bah abonné, on peut savoir nos goût et saveur voilà la nègre musique. Bon on a déjà dans milana on a Pasteur John. Et puis dans nos milana on a invité nanga, peut ça on peut bien. Ma partenaire basé belé, merci pour vos autres la publicité na biso. Pour grâce à la pub, il y a une chaîne qui vivara. Pour ceux qui sont partenaires, moi Capage Télévision, à Télémaboué, qui toko boué, et zate. Nous avons apambola bino, apambola mabota na bino, apambola paix, c'est wave. C'est wave. Voilà. Manager Azana pour notre bébé, ça déjà avant ya. On a ça la transfert à Bongo. Na international et à Kinshasa le quoi va faire ça au kotika wana na said wave au sali au commune numéro à promo code promo nanga eza Capage code promo nanga Capage au kotika na said wave au s'inscrire au notinda bambo en Afrique comme pas possible so yo tindinga alors nous avons Orange Money na RTL et puis na Vodacom na M-Pesa voilà bo tindela nga ba fête yango na mona pendant que bo sali mouvement au kotika na said wave au commis ata $1 au tindinga kaka wana na transfert wana et ça va bien pour tous les partenaires Yassika code promo na nga eza Capage merci na papa Joseph apôtre Joseph Aeli biso awa propagande na moni lelo na drapeau te moto na nzambe 4 mois yango yo na moni zakika na retraite en tout cas merci na ko soutenir Capage Télévision na ba prière et puis ngamo personnellement olala ki pongité malgré banda ko yate menzondo et kezongi prière et kezongi intercession et kezongi nzambe ya pambola bonne santé papa. Mbote na maman Capage. Mbote papa. Mbote pe na ba ndeko nyoso bazolanda biso. Ouais. Santé za nango normal. Mo pepe asika. Vraiment. Za mazotina mo pepe na ye. Au moni ba propagande te kezongi papa. Yo za numéro nga numéro nini surtout za nango le soir. Numéro nini? Tant que nazo ya nano. Embouteillage. Donc ozo mona na nzela mituka. Mituka oyo ya député tel donc koto ba fanfare koto yo ba mbunda na mine ya lokwa bataki mbangiste ngabi akyo voter simo kimbango bendenge nini mais numéro saka moko na lola epa nzambe wabi na lola epa nzambe numéro saka moko saka numéro 20 tikabo ya solo numéro saka numéro moko na lola kune pa nzambe o nzamba zotala ezaka numéro 20 donc bato yo bapesi bambongo candidature na présidence bambongo wana ekei il a fallu que basunga te bapauvre baveuve tikabo oui ba 100 000 wana ndeto ba 100 000 ekei mais mboko eza na mbongo mboko eza na bazaka na bawana nko donc mboko eza na mbongo moko donc te me mbongo eza mboko eza na mbongo moko bazo kufa nzala 100 000 wana pe okyo ya poser na opete oyeka osafulika basali pe makambo minene na bopito na bofeli botongi orphelinat mais rien donc ba candidat o ba postuler na présidence mbongo ekei tika boy mbongo penser ekei ezala ya mama moko na mona ki wana ekei
ezala ya ngambu côté mo ebimaka ekei tika bo babi ezala oya traitaka ba mama babi côté mo ebimaka wana babi côté mo ebimaka problème azana ceinture oui bon avant donc ezala ba ange mususu na lola bazali na posa ba soutenir ye parce que omoni propagande élection de ça ba ange mususu pena ba soutenir ki ye assemblée ki makasi assemblée ki mama donc assemblée penza assemblée kepe kuna bon Batalto menza mabité numéro ezaka moko à 20. Donc na lola ezaka numéro 20. Le 20 décembre ezaka numéro 20. Oyo nzambe sa pamboli mais si eloko moza sûr et certain numéro 20 c'est kobima na ye mais après kobima na ye faut to satan ba trouble. Eh ozana ba coin mususu en tout cas kimia ozalate. OK. Kimia penze ozalate. Batamolili o ba na batamolili donc na batamolili na batukuti ya moi. Parce que ça na batu mususu ça na batu mususu nebite na bana kotanga makamusu na préciser ngo bendenge nini parce que ça na batu mususu ba kei ba bebisa pour ma bepenze kota makasi ata papa na biso na Augustin Kabuya donc bat bakena pena na bambongo ba proposer penza bima asala pe libaya moko wana a trahir numéro 20 na bi pena bien Augustin Kabuya CG1 bakene pena na bongo corruption tika ye moko tika ye sundola ye mwakisa ye aza mutute yaka kotoyo bamna zoloba Papa Augustin Kabuya yebi yango mais abombela ka ye moko fachi abangaka abanga soka yebise tala boye amona ke mais agardaka ba silence wana même kola ko fongola ngo boye eza terrible ndenge papa mokonza koma pe bongo nde bozaka na kuna na kalezaka si bongo te ko bende elise donc ba proposer ba sali tout mais alingité OK aboya bité s'il faut mourir ngana kufaka na ye maloba papa OK pe na 2024 Augustin Kabuya azali kolo makasi azali pena likolo makasi donc numéro 20 na lola kandi yango wana OK. Moto lanzambe batu pe bakana ki bazo mo bala pour la propagande mais babimi ba moi ba mbeya po mbongo pene kanga maki na mutasali na kwena omona ki ndenge ni mpona mambo bo pe batu ya kala o bazongi bato akala o bakala na ebite bato akala kota va kutu mobutu bandana tanga ya kasavubu banda kasavubu bata papa kasavubu banda kasavubu bazali baye pa ya mobutu bazali Kabila le père bazali bajembeli mwana Joseph Kabila bazali Tshisekedi bazali donc ce père là qui moi ya est muto a gagné qui ba ko pe bato moi ya est mais moi est ba bo sous-estimé te aza fort mais l'élection ça misato élection mo ça le 19 élection mo ça le 19 ou l'élection en Zambie OK élection il y a ouais ça le 20 ça de la biso déjà ça là déjà donc le 20 déjà le 19 et ça Nzamba ça déjà oyaye OK le 20 nde ça ma oya biso OK le 21 ça ma so ya mindele mindele sonne batala bimi surtout ça ndeni so et la guerre entre élection le 19 et élection le 21 de guerre des ans so nani oyo nena ozomaka musiko so do isa ko komba donc bande ko ona o pensa ba umeli basali il a fallu bâtir la même nouvelle génération donc baza sur saturé mais tout na moni penana ba jeune na ba tout so ba postuler na talibo na bi kaka père Joga Mutazangia surtout la structure na ya ngazwa
Aga de nama muke. Vraiment. Donc fallait pas tirer là nouvelle génération. Maintenant beaucoup yo muta tirer la mutu muku azate. Ya on a vu ça ba de oh ba jeune, oh ba papa tirer la biso. Nani? Papa Kabila tika. Après autant d'années ma tika quand même. Oui, quand même hier. Ça mon exploit. Hier pensait sika ça na pese mbote nanu. Eh, sika ça na pese mbote. Katandima kité. Pe na obe ke azolo bana ko lobate. Te ye penza asolo bana ko lobate loko moko te peso tika batu ya bono bande ko muso fo ba l'un exemple ya président Honoré Joseph Kabila asali akei pe atiki malgré pas ça 18 ans asala des mandats asala ki lokola à part des mandats 8 ans moko po boué ça qui déjà moi bien avant donc 18 c'est ça peut belé quand même et ça tonda ki pe atonda ki pe pouvoir mon habiter na tika mais na mikolo na biso lelo ba jeune ba zela ka te ke ba papa ba tikela bango ba welela et puis na conseiller ba papa ba tikate ndande nsu po so ba tikite bana ba baliani donc ba papa ba zo postuler oh ba mbuta mutu oh esa bimisu ya pembe bo chakaka bo dona ba jeune na bino to potana ka kuna na kati do bo potana kuna na kati vraiment Thomas ndeko so mona mboka pe ndenge na zo kendele ezo kendele te mboka ekene mabe mboka penza eza mabe penza mabe makasi soko tali nanu kobomana mutema mabe koti na kati ya mboka ataka les aki boite eza na batu mususu ba soutenir même Rwanda bayi bisenga ka batu mususu bazo soutenir Rwanda na baza pena ka ke pe balinga ka te guerre sila guerre wana este donc baza pour yango sila te donc mboka eza pensa na odeur ya mboka so respirer en tout cas mboka eza bien te mboka penza eza bien te yango na conseiller baso ba deya basaka fu ba tia na bandao tika boy papa sambela mambo eza tete eza makambo so ata to sambeli pona yango yango faut ekokisa makaka c'est la loi de la nature faut pas prévoir deya basaka fufu deya ba mususu te si ba semaine oyo ba mususu ba kati ya Brazzaville ba kimi si bana na ba mususu si ba kimi tika boy lundi ba mususu ba okima mardi ba musuba kimi mercredi ba musuba zo kima biso ba kolombo ka to tikani ba kolombo ka ne to tikala to kufa kaka wa mais to kufa pété vraiment oui donc so tali biloko o ezo sala mawana yo moko tala penza bo to sala ndenge nango mais au fur et à mesure ba o ba katisi ba musuba ba katisa ba musuba ba bandi ko kima déjà bazo kima penza ko kima ba kimisi de bana na bango ba mususu bazo kimisa basi na bango ba mususu de ba bien na bango mususu bazo de ko faire déplacer et donc mboka penza mabe zali mabe penza donc 2024 trois premiers mois en tout cas to passer ba tribulation moko makasi et puis wana na sala vraiment clair président Nabiso Fachi Beton yene mutako bima mais en tout cas esprit assassiné zali esprit vena assassiné zali et puis moi sur alala zolo tapenza deux présidents mo bazo bundisa ye balinga ba bomaye so pe dalali pena zo mona deux présidents wana ba bimele penza boy atika deux présidents yemo pena so alali pena batali boye président tel et tel donc ça va accès bilongi accès penza boy yebi deux présidents azolo tapenza bango zo mona bango mais tellement pas esprit esprit penza o ya empire Cuba des présidents pena bazo yele penza ko yela pena pa terisa tina kata chambre na ye des présidents mais babilo ba bongo ndenge azaka na papa na ya molimo papa pasteur Roland Daro fa betela kaye masolo mususu wana ba chepe loboko et puis mais ya pasteur Roland babi mo pa betenza dit te message kutu te message wana mabondeli eye kosala ke nzambe asema wana te nzamba chemao message mo eza kutu élection kutu obi ke élection eza te ngapena nzamba bisanga ke élection na mboko yo eza te élection pena banga ba reporter ba pusango
donc l'événement moko engé salama engé empêché donc message oyo pasteur Roland dans la pesaki c'est un message vrai réel parce que kokisama kinzamba permettait que salima élection ngé salate pe tonga to koma makambo ya ba donc bulu yeke ba 1 plus 4 ngé zonga na mboko engé salate terrible. Bon, mutango o chaise roulante ça ne mutu ya côté moi ebimaka. Yende pendande kokendi. Chaise roulante inde bandundu. Chaise roulante bandundu kufa pendande côté moi ebimaka. Avertissement de avertissement qui est papa Chéribo qui n'était pas qui a déjà avertissement mobimba. Faites attention. OK. Nakotala pensa boye selon la littérature. Nakotala pensa boye côté moi ebimaka. En tout cas pensa a gagné qui hein. A gagné qui pensa makam. Mais nzambe kaka atali kaka mawana bité numéro 20 kaka a maintenir numéro 20. Donc makam pende zali. Vraiment. Merci Motona Nzambe, merci pour le message. Il faut te coder pour la minute auto coder. Après on a des tobandoloba. On a toloba qui boza qui mutubo, toloba qui boza la minute il faut zakara coder. Tant yo pour que ne go chalo boko on a ir na yeba mutuni oyo yo okobimisa. Mutuna mutu azana choix na yema yeba mutuni oyo okobimisa. To lingi trouble te, to lingi te o ya la takili puta wana. O ye to mona kaza mutabote. Na ba quartier boye ba ke mutuna mutazana choix na ye, mutazana préférence na ye. Et ça fait que beaucoup de ça likunya na mutu oya mutu boye na mutu te to ni mambona te nzamba sala biso grâce pour biso to fetaka bien. Ouais to fetaka bien. To fetaka bien tu vu que le 25 na biso bubulo kozala bo kene koto te tete kongola za ne mutakimia. Po batana ba oya na mubulu ba peke bazana ba famille ba tata mwasi bana bande kodo ba bolinga pe trouble te nzambe a osala biso grâce. Parce que pasteur Roland Dalo a fêté te hein. Parce que c'est un message on a quand ça m'a tiré. Ana ki mangaza la deuxième coutinho. Yango papa Roland Dalo en tout cas papa nangai va peser ba message mususu en tout cas faut peser parce que nzamba tire message et les cani on va l'exiler on va vraiment exiler pe église message ya bana nzambe pe etikali donc nzambe vraiment sauver de justesse mais pour nzambe akokisaka la kisaka ke maloba ko aloba ki na monoko mosene ezali vrai après après makambo ya kosamba bato asutuka. OK. Oui. Moto nzambe thème na biso ya delo sur libala. Ezani. Thème moko on nzamba inspira ki ezali celui qui trouve une femme trouve le bonheur. L'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Holandais la honte ponani. Holandais qui live moi ça ya vie de loin to yena ngoka rapport mabale zoku famille. Vie de loin na landa qui live à moi si na été mais sauf que vie de loin faut ressemble la pe ponaye. OK. Ouais, faut ressemble la pe na ponaye et puis yosa maman ya mabota maman ya banebele il faut pour qui taper sur le terrain. Il y a un projet. Qui tape sur le terrain. Et ça là vraiment qui toque. Oui. Et ça là vraiment et loko moko boye. Ça on appelle na pasteur John, walinga pasteur John. Yosa mutabadon et la musa. Donc vie de l'œuvre vraiment esprit de mort les Hollandais. Esprit de mort pensa ma beyemo pensa azo pour ça makamu susu mutu yemo ko asantaka. Azo toi à pressentir yango. Et ça va une prophétie sensationnelle. OK. Et donc Jésus quand taba simbi ba mutu mo ka simbinga. So ba mindele ba benga ngo télépathie. Télépathie lokola alors vie de l'œuvre vraiment faut nzamba ba télé sika zali. Ngape na osala makasi na kenotala. Et ça va bien. Alors et ça pour na moi sinaete pour na éviter ba problème ça na moi sinae. Mais c'est tellement sur na zu yango parce que ça moko ba thème na lo belong mikolo l'église. L'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc dans une femme il y a le bonheur. Amen. Moi ça a bonheur. Donc mon bali oyo akutani na mwasi ya bongo azu bonheur ya vine mobimba. Ça ko la facha akutani na Denise Nyakeru maman Denise Nyakeru azu bonheur. Apema vanda na e. Ata moi ba damiste mais en tout cas femme de vision. Bonheur.
suis président Nabiso honoré Joseph Kabila kutanaki na en tout cas bonheur. Donc mobali oyo akutani na mwasi aza na bonheur na bisio mama Kapache mobali na changer kanana. Omona so azalaki komela masanga tiki komela masanga. Bonheur zakate mbongo. Donc basi belé oyo bazana esprit ya bonheur kati na bango basala ke mibali na bango ba koma donc ba spécialiste ba koma batu minene bazala quelque part batu. Mais elo pendant ce que ça nga passe ça que Thomas ah mama Kapache elo que ça nga passe ça que mibali oyo basi ba memela bango bonheur na vie. Mobali pensa sur bonheur que poto abandi ko kende par-ci par-là salipé magasin mutuka azu valeur pe quelque part mais mibali wana ba futa basi wana na monnaie de singe. Donc ba futa bango na monnaie de singe. Alors siko ezo sala nini batu mususu mibali mususu o baza mibali ya malamu moye bakuta na basi baza na bonheur basi na pesa bango bonheur wana ezali susuté. Ozo mama solo. N'habite meka pas souris na zoko c'est. Ozo mama solo. Donc basi et belo baza ça deux catégories. Et ça na basi bazaka ba porte bonheur. A même le pensa mobali bonheur na vie. Même na biso basala ensemble. So kote na mwasi azali na église pambwami. Oh, église pambwami, église vandikimia, ministère et matière tout moi parce que kote na mwasi azali, hein, na bonheur moko bo sacré katinaye. Mais suppose que ça ensemble côté na mwasi azana deuxième catégorie. Basi amemela mibali banini. Basi ba live. Basi ba live. Basi ya ba TikTokers katina lingomba. Ah nza komba. Donc au moins mwasi pensa boye. Acha na yemo pasteur sima, yemo ka mibali boso. Yemo zo ba din, yemo ko offrande. Donc yemo ko azo sala tout liboso, azo yisi pena mobali sima. Ba koma deni. Kwa loba. Koma tapote. Oh, esika sali. Oh, nazui molimo lingelo. Vraiment. Donc, on a la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, on a moi si on me met la mobile malheur. Akona même mobile tina esika musala. Si si. Ala ni mobile tina mobile sala na banka. La neti na banka ko funda mobile. Afuni mobile pe musala et kufi mobile pe musala baby. Donc mobile atala bi ah mais moi si yo on lui me melanga bonheur, on me melanga malheur. Malheur penso mona ke mobile sa docteur alali mobile tina kati hôpital mobile en pleine opération na salle d'opération abani ko soin makelele ah mama Kapache ça makambo la deuxième catégorie wana donc basi oyo ba memelaka mibali ba malheur na vie baze belé pena oyebi ezana mibali mususu akanisa ke moi ça on me mêler bonheur mais moi ça me mêler malheur on a osali pib moko wa ino moko ezolongo la faiblesse sexuelle ouais oyebi ke ça basi mususu amemela mibali faiblesse sexuelle ah ba bebisa mibali belé tika boy ba c'est belé ba mibali belé ba victime ba lobate mais moi ça vanda a raisonner pena petcho na memela nga mweloko depuis na comment bana na bimaka na ye ate nzoto na ngebeba donc même le pena porter malheur côté sexuel même le pena malheur on l'a peso sida donc toro melali elali o meki pena otali penza boye oyebi peke mutu tel oyebi pena tel yende penza mutu amemelinga penza malheur donc musuba memela mobile malheur moko boye mobile bana mena masanga ta bani ko mena masanga bana ko ta babar ta bani ko ta babar abana linga ba ujana ta bani ko linga ba ujana amo filmer abana ko mela ba shisha wana bani ko filmer même diamba zo mela ba soupu na tolo abani pe ko la peli banda donc a comme bizarre wana deuxième catégorie alors mi bale bele sur ba kokate deuxième catégorie o monaka pan akufi AVC soit mon moyen ta kimi atike les biloko na ndako akei mais basi oyo bazana première catégorie au Bible alobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Maman Kapache basi belé ba pesi basi wana ba pesa mibali do atangisi même na mobali classe a foutele même ba minerva na poto même na poto atangisi ni nikinao mobali asisa comme ingénieur niveau na ngate atali boye ah yo ya su niveau na ngate
niveau comme ni niveau comme ya batu ya likolo na komi na nga aigle somme alors ouais hirondelle komi na ye aigle donc basi ya bongo ba mimelaka mibali bonheur na vie o bazo ko ya ba victime na pesa bongo conseil bazala vraiment makasi na mabondeli amen parce que bonheur nzamba tie pas ya mwasi wana sinon te banoko zala kaka bonheur moko bozo voix misa ozo komisa mobali quelque part otali ke na vie na yo mibali déjà 5 o bakena na bonheur na yo o calcule pe mo pe no fani penza bo tel azwako azwa na sima na ngai akoma na valeur na sima na ngai mais yo moko mitali yo moko penza boye o benga bango na bado a escroquer yo amour a escroquer motema akena motema na yo akena amour na yo pe makamoko na nyoso ya bongi yo tikali ya kolala verset mo na bible lo bible moi ça bana memela mibali ba mobali mo bana memela moi si problème donc moi si on a ça un problème ni so ya suka mobali mo le fa kufa deuxième catégorie donc so suka mobali faut ça ni akufa ata mobali mazo sambela ata mobali ko sanani il faut akufa kaka donc Jésus le bible azaki soki c'est apesi parabole abi 7 mibali nyonso ba kufi soit tous les Jésus na lola moi si wana so akufi pe soit osala ya nani donc ça na deuxième catégorie abasi oyo de akufisa neka mibali donc ce qu'on vani na ye ndaku moko bo bozo bima na ye brou makambe makambe sile kei alors yo motoza moi so memela ka mibali ba malheur asa pe consciente ze ba ke moi na mobali wana te vine be bon à cause na ngai asa pe consciente. Mais Bible appelle si une importance, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, asenga bande konanga mibali bazuluka basia malamu. Sambela pena nzambe a guidé yo na référence au balobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. O trouver moi sur ça na bonheur pe o garder o conserver. Mais na Congo baza mingité hein. Ti baza vraiment mingité. Badimia parce que suite ba déception. Na monde. Et puis sur le na Congo wa OK même na étranger hein, même na poto. Et comme il passe. Même na surtout na poto kuna nde. En tout cas, et comme terrible comme il passe. Parce que apesi mobali bonheur, apesi mobali valeur, mais mobali ayeko lakisaye film moko boye. Ya Nigérien. Donc film nigérien penape et ce qui dans le dernier épisode peut lakisa répéter. Et puis ça aussi bandeni kuna na sim. Mais moto penza zu moi si amalamu, o memele bonheur. Mon frère, batela moi si wana. Amen. Batela moi si ya tangisio, batela moi si penza hein alongolo na vie mo bana ozaki milangwa ozalaki bona boelelo comme pena comme na libumuloko la papa Jo. Batela moi si bongo. Hein toto ça peut quand même na nous batu. Tout ça quand même raisonnable. Moi si mo ba boy ko sunga famille na ya boy ko sunga bande ko na ye mais alobi yonde. Hein? Azu bonheur nzamba pesa ya pesu yango bobani ko partager ensemble. Le lozo tambola ba mo mutuka na lokola yo meza yote. Meza moi si wana mais yo ko mizo ko nyokola ye ko sale ba aventure ko bimisele ba 3e ba 4e ba 5e bureau. Pe lo couteau zo conseil ba promesse yo et ça la magate. Ya ba député. Ba promesse ba député c'est la kalami to mona na koma boye. D'ailleurs kutu ngana zande ko ya jeko ko mulamba. Nande kwa Gentini Ngobila na zo poste na 2024 ko sentir ngate zo bonheur moi ça pesio moi ça kaboli na yo tala baninga musuku tu bakutani na deuxième catégorie ya basi ya bongo mais yo zui chance aux opportunités mais conserver malamu vraiment même moi capache ya solo wana donc wana pende zali eloko yo soki moto mobali yo asaleli biloko wana te surtout kalobi kuna nazalaki na mwasi wana memelanga bonheur trop tard mwasi wana kenda ngana osala nini mpo nazongela ye tosali mpo tokutana ye basi ya bongo baza so alingi yo déjà pesi yo motema ozwi bonheur na soko osali ye mabe olingi ozongela lisusu anto azonga te andimi na ye atikala na ata mamelo andimi na avant ata ye moko mais aboyi lisu bonheur na ye et qui n'est pas n'importe qui. Alors ça biloko moko ça très sacré et ça très profond autre lobelango lisusu. Merci. Merci Motolanzabe en tout cas au lekeli biso na mate kitoko batebele baza déçu. Ma déception est belé batebele ceux qui pour kebité article pe monzemba na mambo kolinga oyo tomoni ya komona toyoki ya koyoka totali ya kotala.
nzambe apambola yo na message ya lelo okoloba nini mpona bango balandi biso et puis baremerciement ngai nakotikela déjà micro merci na bango balandi biso lelo ezalaki wana apôtre Joseph ayebi biso vraiment na message ya kitoko mpe ya malamu prière ya suka et puis tokabwani moto ya nzambe. Maman Kapache. Merci Marabou, hein. En tout cas, merci à Maman Kapache. Merci l'équipe Nyonso, Namoni Papa Joe Azakuna, Namoni Papa Siki Nazakuna, Zamba Pamola Bango. Bana Nyonso à Saint Royaume de Dieu, Balani les messagers rapides, apôtre Joseph Yelemone, prophète Yelemone Joseph, na Pesivino Nyonso Mbote, Ozana Congo, Awa Brazzaville, Angola, Afrique du Sud, na Poto, Ozana posa à soutien de prière, ensemble la pona on a problème Ozana Ngo, Yomoto Pesa Gabani. Bonheur mais yo ezongi la comme malheur benganga numéro na ngeza affiché na ban écran na yo ce ko benginga ozwanga na kosambela pona yo na ko orienter yo pe na sengi na bakonzi na bandeko ba postuler nzamba pambola yo ozwa okanisa pe peuple olobela pe bango e kozala pe eloko mutuya na pesi mbote na bana na nganyonso Olive Omega Petit Gauthier et puis na Mama Sephora Zambé apambola bino nyonso bana Zambo aussi pour la nabiso. Amen. À la prochaine occasion. Kapage TV. Kapage TV.